Merci mingi Maman Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete. Lokuta oyo bato bazali koyela biso na yango, bango bazali kokanisa ete lokuta nde ezali richesse to occasion oyo kopesa mela bango po ete bakende kozwa lisusu bokonzi na Congo. Mais ma peuple congolais, moto ya lobaka ete abongwani a changé. Mais moto wana il faut tika lokuta, moto wana il faut lobaka bosolo, moto wana il faut tika pe koyiba. Soki azalaka moto ya lokuta, soki azalaka moto ya moyibi, donc makambo wana nyonso il faut tika. Mais tozali komona epai ya Ngwanda, malgré bolobaka ete Ngwanda senga pardon, oh bah pardon ezali kaka ya likolo ya mbebo. Mais on dirait que tout le monde Ngwanda komi lisusu pire, moyibi lisusu komi lisusu grand escroc. Ya kosakana te. Parce que tu dois comprendre que ba makambo nyonso tu ndenge lelo ezali kosalama na poto epai ya ba diaspora. Na ba manipulation nyonso ezali kosalama. Bato baye kotimbela ba jeune ye. Voire même lelo na Congo, bato belé baye kotimbela siko ke Ngwanda aza kosala ba opération clandestine à distance na ba soldat ya mai oyo bazali na côté ya est na ba soldat uto asangisa bango absolument na bango oyo ezalaka te bomona bengi bango lobi bon ndenge ezali wana na sengi ete lelo bokokende côté ya Ruchuru bokosala likambo moko boye. Allez, wana sikoyo 2 semaines avant Ngwanda déjà sali dans une conférence de presse. Oh non, tozoki ba information moko boye ba Rwandais balingi bakende kosala opération moko na ndenge ya mabe côté ya Ruchuru banini. Après 2 semaines momoni ya likambo ngo sala mibolo ah Ngwanda lobaka. Bandeko. Toza ko yebisa bino bomikosa te tala politique oyoko o Ngwanda zobeta. Azoyeba te ke eza pe na bato oyo basi batimbeli ye, eza pe na bato basi bakomprendre baje na ye. Ngwanda kokosa su moto te, Ngwanda kokosa nde bino, akokosa nde bino na bana mobutisto bazali ko utiliser mpona koconvaincre baninga na bango na poto. Mais Ngwanda na minute oyo masolo na eza kare toyebi jeni nazobeta. Bandeko yango na bomoni ete tango gouvernement ya Congo na gouvernement ya Rwanda balobaki bon ba makambo pe ya ba viol na ba tuerie eza côté ya est ba ko sangana balobi les deux armées ba kende côté ya est pour basa la sécurité bon moni ndenge Ngwanda belaki diarrhée akomi ko loba ete ah non ba Rwandais na balingi ba ya po ba ko silisa ba peuple congolais te ayebi pourquoi intervenir ki mbang kwa yebi ke yena ba tunaye ya mai na ba soldat utu oyo ya ba Rwandais oyo ba coopérata oyo yebi ke sika basala ba opération na ne sika zulaka ba information pour na kolata ba peuple congolais amoni te soki ba soldat ya Rwanda na ya Congo baza ba côté wana ba mission na bango ko sala masusu ndenge nini yona bomoni mokolo tango opération ne bandaki ba kangaki ba soldat ya ba mai ebele oyo ba bandaki ko violer basi ba côté kuna bandeko tozo yebisa bino ko politique oyo ko boko koloba ke Ngwanda zalaka na ina poto pani te bandeko Ngwanda na bato baza na est baza ko coopérer très bien 565 toza pe na ba preuve bokole ko zalaka occasion pesa mi bandeko boko mona ndenge ni to ko projeter bino bamba élément wana mais po ba makambo nyonso tu basalaka yango ngulu te po ete il faut ko sala yango na temps on pe na moment na yango pona ko kanga balobaka so lingo kanga moyibi ko kanga ete na musapi kanga penza na loboko penza malamu ubi okangi e penza ombrenge na luketu malamu po ete akimate yango na makambo tozali koloba lelo un jour boko mona yango na miso lelo Ngwanda na monsieur Mulopo bazali ko sala ba jeu ko manipuler ba photo ya ko manipuler ba signature baza ko kanisa ete wa yango nde ba ko convaincre na ngo peuple congolais boke ba po ete peuple congolais to sito fungwami ba congolais pe bazali kuna na Congo soki bino boyebi te
ba congolais ya Congo ebele balandaka radio Zoumel 1000 pe bakomelaka biso mpona kotuna likambo boye elekaki ndenge nini mpe toyebisaka bango yango toyebisi yo ndeko yo ata na poto olobi ete nalingi kolanda radio Zoumel 1000 te me kosala biso eloko te eza neti toloba neti goutte d'eau na kati ya océan ekosala biso rien po ete toyebisaka bino par jour toyebisa bino par jour na kati ya Congo tous les provinces ya Congo Congo na ba province nyonso tu ya Congo bandeko par jour toyebisa bino na ndenge statistique na biso 12 000 auditeurs oyo balandaka biso par jour tolobi yango bien par jour na kati ya Congo mobimba 12 000 et bongo ekosala biso nini soki yo lobi ete olingi kolanda radio Zoumel 1000 te eza neti goutte d'eau dans l'océan parce que la population de Zanango biso problème na biso ezali ke population ya Congo nde lokola baza koyoka biso pe baza ko comprendre wana nde ezali nécessaire bongo ni tango bino bosalaki bajena bino bobengaka bato botunaka bato mosusu bakomelaki biso baza kotuna me bato mosusu baza kobenga baza koloba boyeboye biso toyebisi bango babi bolanda wana te ezali baje ya ngwanda ezali kosala boye bapeuple congolais bacomprendre donc na minito masolo eza carré oyo akoconvaincre oyo akoloba ete aconvaincre Congo aconvaincre bapeuple ya Congo c'est mieux ayeba nanu oyo biso masolo na biso ya kati ya radio Zoumel 1000 wana nde okonvaincre ba peuple ya Congo mais soko kayika ngulu ndeko oza ya kozinda po ndenge ezali wana bandeko toza kozongela yango ba congolais ya lelo mpona koloba ete convaincre ba peuple congolais kolingana yo to utiliser kaka lokuta po soko utiliser lokuta okoresir te pe kolinga te koyena na ba discours ebele soki na ba discours ebele okoresir te parce que ba peuple congolais basi ba vivre ba discours ebele ba moni ba makambo ebele ba peuple congolais ba comprendre ba makambo ebele ba makambo ebele bango basi ba moni ndeko yo ba kokosa bango ne lobo te parce que na ba discours wana nyonso o ba peuple congolais ba mona oyo ba yoka mato ekoma kosala bango pasi ya wana bakomi ko préférer Joseph Kabila po ete malobe yaka sima ya ba acte na ye asali ezaleti binote osali kuta eloko te obandi ba malobe belebele ba discours belebele oza kokanisa ete tozalaka na moment ya deuxième république bandeko botala bino moko na moment ya deuxième république botala ba discours nyonso babande kobetela biso e bota nango rien tala ba discours botala taka ba discours na ba discours bozo komona ba discours na ba discours epesa nango rien lokuta na lokuta yango nde eloko ngwanda amemeli bato na poto ba discours na ba discours kaka bolobo to kosala boye lelo ngwanda komi koyebisa bato na nzela ya radio buka lokuta eke bakobongisa vie sociale ya Congo bato bakobanda kolia 3 jours tala bino boza komona bato ko boza kokanisa ete ba peuple congolais ya lelo baza lisusu bazoma o ndenge bobandaki kokosa bango ye ngwanda kanisi penza koyana ba histoire na ye ya kolalisa Équateur kuta bongisa te Équateur lelo soki okeyo ozokota na Équateur zamba lelo Joseph Kabila tala ndenge 5 chantiers elingi ebandi même babisala na bango na Équateur bato Équateur baye kotala babi non mwana mobali oyo to président na biso oyo ye penza azali moto oyo azali homme de parole alingi te kopesa bato ba promesse pamba mais alingi nde action salami sima ye alobi voilà ba président oyo nde ba congolais balingi bango bazali kokanisa ete peuple congolais ya lelo bazali ba peuple oyo bakoconvaincre bango kanga na maloba tala nzambe aza confondre bango basali opération hirondelle na opération hirondelle wana ngwanda pesi de lobi ba makambo wana ifo to bandela nanu na côté ya campus to banda ko bouger nanu ba étudier pour soki ba étudier ba lamuki e kozala somo ba kei ba tindi ba elema ba komi ko boma ba étudier na campus mais nzambe azali kanga nzambe aye ko stopper
opération hirondelle wana eloko nini nzambe asalaki nzambe aye kosala ete bakangi bavandi nanu kokanga général munene tango bakangi général munene Jean kuna na Congo Brazzaville nde tango bakangi esika bamapapu ya bangwanda na baatala kuchakudia eyaki kokita baye komona ete muto totielaki motema muto tomonaki te nde tobandaki kolobela tala siko bafieti ye na Congo Brazzaville na minute ndenge tozali koloba boye azali kolia kaka bamindindi na ye na basupu ya baprisonnier kuna na Congo Brazzaville bolobaki azali na liberté bomoni tango tozali koyebisa bino radio Zoom 1000 tozali radio oyo tolingaka nde koyebisa peuple congolais vérité bato balobaki boza kokosa molakisa esika bakangi ye mais tango toyebisi bino aleka na interview asala interview en direct bandeko atala kuchakudia na nani le terminateur Ngwanda démarche nini basala te auprès ya autorité pour ete libérer général Munene mais esimba te tango baye komona ete général Munene azali moto oyo azali kolinga kobebisa makambo na kati na Congo nde nzambe apesi autorisation bafieti ye azali na prison lelo na Congo Brazzaville pona koloba ete tolobaki yango radio Zoom 1000 ata bato bazali koloba ete radio na molanda bango te bato ya lokuta mais tolobaki yango o biso tolobaka vérité nango eyaka kaka kokangola bato nsima ya mikolo lelo bato ebele bakoma kokobela biso mpona koloba ete molobaka ya solo général Munene mpenza bafieta ye mpona koloba ete radio Zoom 1000 ata soki tolobi likambo boseki biso bofingi mais tozalaka kaka na confiance mpo vérité etikala kaka vérité mpo vérité ntango oyaka kovanda esika lokuta ezali lokuta etikaka esika vérité ezwaka esika yango ete eloko ezali kosala ete radio Zoom 1000 ezala kaka na population ya bato ebele mpo bazali koyeba eloko nini tozali koloba mais baradio buka lokuta eza neti bavirus oyo eyaka konuire santé ya bato nsima ya mikolo mpe bato bakomi koregrete mais likambo bato balobaki nzoka nde ezalaki nango lokuta nde baradio buka lokuta bango bakanisaka soko baza kotombola mongongo mpona koloba ete boye baza kokosa babia togubi bango mais baza koyeba teke ezali bavirus oyo esilaka koya kobima na nsima ya mikolo mpe ebebisi makambo nyonso bandeko bofungwama oyo eza lisusu ya deuxième république te tofungwama bandeko tofungwama